chers internautes, bonjour avec des couronnes aux assistants fidèles de cette très belle émission. Moulia Bataliadora que pour moi, pour vous, pour tous, mais plus pour l'édification de tout peuple des dieux. Une fois encore de plus, partout là où vous êtes, en Amérique, en Asie, en Europe ou d'autres pays d'Afrique, bienvenue à l'édition d'aujourd'hui. Émission Yalelo Moulia Bataliadora. Je vous ai toujours expliqué que Moulia Bataliadora c'est en langue portugaise, qui veut tout simplement dire une femme bataillante. Moi c'est Bitumba, je suis là, votre humble servante, innocemment riche de Silva, alors c'est la chair du grand réalisateur Sergio Lutumba. Tokoti lisusu na ba ordinateur na bino na ba téléphone na bino, ici ka bozali Moulia Bataliadora ilelo. Moi c'est Bitumba, je n'ai jamais croisé le bras. Tolongo ici ka tozalaka tokomi awa na mboka ya Palanca. Précisément tozali na église. Tous en Angola, il faut te présenter premièrement en portugais. A Igreja Evangélica Peniel, estamos no centro de Nova Jerusalém. Estamos aqui na paróquia da cidade de Refúgio. O Isali, le visionnaire, le leader de l'église, c'est l'apôtre Ndungwindi Noé Wanzambi. Donc, toye awa na cérémonie etindi biso awa lelo Isali cérémonie de consacration où l'apôtre a consacré batu oyo basali parcours na bango na bonzambi donc et comme na temps oyo bazwa lipamboli bazwa permission ya kosalango légalement balonga na illégalité donc bakoma légalement donc ils allaient cérémonie ils allaient que se dérouler awa tous a invité belé le ministre de Dieu baza awa belé ils ont banabiso 14h et aussi là na 18h donc réception ils allaient batu balié ba meli to lo ba église za ka isikate biso toke totie ba bonza non batu balié ba meli vraiment ba nzambe ba sepeli ba bini donc Moulia Bataliadora to yati makolo lelo awa na mboka Palanca église évangélique Peniel centre à Nouvelle-Jérusalem. Et yambi biso malamu vraiment dans un posa ba attention na bino bo s'abonner na chaîne na biso YouTube ici fi bobeta kaka Lutumba Serge tous en variété à l'émission. Nous avons besoin de votre appui pour s'abonner et belé. J'ai besoin de votre attention vraiment pour être attentif pour y bandengeni ni kosakasi salamak. Cérémonie ngo ezala ndengeni. Est-ce que ba kosara biso te peut-être l'église amino ba kosara bino. Et le que pour marabiso ba nzambe parce que tout comme ba fanatique. Il y a pasteur nabiso, il y a apôtre nabiso, il y a évangéliste nabiso, il y a docteur. Donc bato ba kamarabiso comme fanatique na bango. Même tout le monde na be metto vandikaka. Mais peut-être l'image où Moulia Bataliadora me met libino lelo pour comprendre peut-être ici qu'aux alliés, aux dans le faux, dans le vrai, dans le barat toujours peuple de Dieu à vous de juger. Vraiment, on a pour ça attention à Bino. Je remercie notre PDG, le numéro 1, le Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le souffle de la vie. Oh, accordé biso. Déplacement la biso là alpha p oméga toniatil le napalanka vraiment. Merci notre Dieu que son amour nous comble du début jusqu'à la fin. Je remercie aussi le visionnaire de Moulia Bataliadora TV. C'est les grands réalisateurs Serge Lutumba. Vraiment beaucoup de merci. Je remercie directement chef Nangai. Je remercie l'équipe Moulia Bataliadora son ok, équipe technique ok. Nos collaborateurs, Bamounion surtout dans Paris, dans Irlande, dans Belgique. En Angola, nous formons une équipe au Balobarake, l'union fait la force. Vous allez attentif, vous allez brancher, vous allez la cérémonie où s'est déroulée à une église centre Peniel. Dans un apôtre attention à Bino, vraiment. À l'écoute. La Bible dit que quando este minuto, esse tanto acrescendo, e Deus queria chamar este menino. Agora chegou um certo tempo, Deus começou a chamar Samuel. A Bíblia diz que Samuel estava deitado no templo do Senhor. É que o candeeiro do Senhor não tinha se atacado ainda. A Bíblia diz que onde o rapaz menino estava sentado, ele escutou um certo voz alguém a lhe chamar. Ele não sabia que ele chamava. Ele que Samuel, sabendo que ele vivia com Elias sacerdote, a Bíblia diz que ele se dirigiu perante a Elias sacrificador. Ele diz que só vivemos ele e eu. E ele que voz que me chama nem outra pessoa.
pessoa, mas é o meu pai. A Bíblia diz que ele se dirigiu perante seu pai espiritual. Ele se apresentou, diz que pai, este-me aqui, porque escutei a voz que me chama, tu me chamaste. Enquanto Samuel disse isto a Elias respondeu que eu não te chamei. Diz que vai e torna a dormir. A Bíblia diz que esta voz tornou-se pela terceira vez. Samuel acordou-se. Ele correu perante seu pai espiritual. E o pai, eis-me aqui porque tu me chamas. A Bíblia diz, pela terceira vez, o acervo Samuel se apresentou perante ele sacrifica. A Bíblia diz que ele percebeu é que esta voz que chama é a voz do Senhor. A Bíblia diz que porque Samuel não tinha o conhecimento do Senhor. E para que Samuel conheça a voz de que ele chamava, necessitava que haja alguém ao seu lado. Para que este alguém lhe fale que Deus te chama. Vai, torna-te a sentar na cama. Desta vez, quando escutamos esta voz a te chamar, tu dirás, eis-me aqui, Senhor. Faça segundo a sua vontade. Mas para que Samuel saiba que a voz do Senhor é que ele chamava, necessitava que houvesse alguém ao seu lado. Merci beaucoup pour notre attention, mais avant tout, comme la cérémonie, on a cassé casse au tokomi, maman, cérémonie au salama. À ma grande surprise, dans mon que donc il s'est déroulé comme étant culturel. À passer dans une adoration, les gens ont prié, et puis l'apôtre a salaki consacration, pour mon a consacré bébé, et puis tout continue prédication. Mais à pays, ils allaient baser la cérémonie où il y a l'élo. Oui, il s'est déroulé. Alors vraiment, la qui peut de Dieu, vous allez attentif parce que vous gagnez quelque chose. Et ça, l'amour qui ce n'est pas l'habitude, la lobby, peut-être le temps et le jour où tu as évité, tout ça, tout préparé à tout moment. Boyoki, parole de Dieu. Boyoki, binomoko ndenge apôtre lobby. Et ça, on peut na mbongote. Bisotozi a offert. Bazoni ça a payé, il a offert. Au moment où la cérémonie s'est déroulée très bien, le serviteur de Dieu va répondre. Il y a qui présence dans bango, zamba pambola bango. Au moment où ça la manque, ça n'a aucun mon côté. Ache maboko non, il y a qui lisanga, il y a maboko ebele. Dengue ba mikolo ba lingo de bisoke, les sapiments que sokola et l'unité. Donc mi balé mi sa tu vas sangana qui Dieu est au milieu de nous. Il est qui très bien, bazaki deux personnes. C'est pas seulement le docteur Nathan. C'est aussi un pasteur Israël. Au hasard vraiment dans moment oyo. Il écrit très bien, peuple de Dieu. Au hasard mato ya kuyoka. Ayoka au hasard monter ma kondima, andima, à garder la parole de la vie pour atchango en pratique. Que Dieu vous bénisse. Dans aussi Nabinomoko, le grand réalisateur a lancé les binobota la cérémonie après. Tous on a la Je voudrais et selon que ces actes est muito significatif, je voudrais réitérer mon engagement. Et quero reiterar o meu engajamento devant Dieu, perante Deus, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et o Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, devant les hommes de Dieu, perante os homens de Deus, devant les enfants de Dieu qui sont dans la salle, et perante os filhos de Deus que se encontram cá na sala. Je voulais dire que je prends un engagement solennel. Et quer dizer que eu tomo um engajamento solennel de servir et de continuer encore davantage à servir mon Seigneur.
et de servir. Muito mais iraré servir o meu Senhor. Quel que soit le cas ou les circonstances, seja caso e circunstância, je suis décidé de ne pas donner la honte au nom de mon Seigneur. Não posso envergonhar o nome do meu Senhor. Je suis décidé de toujours donner gloire au Seigneur qui était ressuscité, qui était mort, qui est ressuscité et qui est assis à la droite du Père et qui vit à jamais et à perpétuité. A glória ao Senhor que morreu e ressuscitou para conosco. Je remercie toute l'Église au nom de Jésus. Merci beaucoup vraiment de retour à notre plateau. Merci beaucoup le grand réalisateur Image Ezakitoko, Sope Ezakitoko. Aussi, on a vraiment témoignage parce que jamais tout ça la carabou et qui n'ont qu'à caboué. Non, il faut témoignage à Moutouezana. Vous avez vu quoi l'évangéliste Prospère, quoi que s'est présenté Yemoko. Après sa biseau témoignage, il y a le docteur Nathan quand est-ce qu'il va yébani, comment est-ce qu'il va yébanaki, est-ce que moi, défaut, moi, bola, mouizate, mais aussi on a vu nos moko bouyokaye. Vous allez témoigner sur l'homme de Dieu, le docteur Nathan, ou la consacration. Bonjour, homme de Dieu, le serviteur de Dieu. Donc, c'est un s'est présenté pour batoubailler vraiment tout son ananani. Comment l'évangéliste est prospère? L'évangéliste est prospère, vous avez docteur Nathan Denis. Docteur Nathan, depuis 1988. Nathan Wana, Magamboyanza, na Bonzambe, tout va vraiment na kata Bonzambe. D'abord, tout ça presque dans quartier Moko, mais tout est familiarisé na plus Magamboya Bonzambe. En 1988, ngai Bonzambe benga na rejoindre le Congo. Aza déjà aimé nanga il y a quelques mois dans le Seigneur. Depuis que il y a un groupe de prière. On a des gens dans le groupe de cité, un groupe de prière. C'est ça qui mon camarade, papa n'a pas donné beaucoup d'azal et le depuis 1988, l'autre 2018, est-ce que côté la bisoté, côté la partie pris parce que tu y es la bisoka, azatan à moi erreur mon côté na parcours na la vie chrétienne. Tout ça batu. Tout makambo ya nzambe tozoko zwa révélation na du jour au jour. Nzambe azoko perfectionner biso du jour au jour. Eza na mutu moko ta ko lobaki aina bonzambe akomaki parfait mbala moko. Asa na parcours ezali toza batu mais na grâce à nzambe tozaka ka continuer. Ya monde esengo na biso pe esengo ya nzambe. Question na ngai na lobibu. Banda 1988, sur le lot commune à 2018. Tant union surtout, tous avez quelques années. Banda boye bani. À certains moins erreur mon côté n'a parcours avec chrétien.
Si vous allez à pour le passé, ou bien pour parler, ce qui te tourne erreur, parce que tu as un témoignage. Mais tu as dit que Bisso, tu as malam, et surtout que vous avez serviteur le Golaye, vous n'avez jamais que il y a collègue de Moussala. Il y a un parti négatif parce que tu as battu. Ce que tu as battu, tu comprends que nous sommes des humains. Et il y a le docteur Nathan a été dans moi erreur mon côté comme étant un humain. Mais il y a un objectif de soi pour aller. Évangéliste et prospère au Biki parce que nous avons tout Nathan sur ce monde le roi Boyen Toyin Angola lelo balobara mikolo balobi que nyoso totika la na lufu tam so na mwasi ya bato atika tam so zemisa ki mwana bato awa yebima muto sika oyo loto moni consacration na ye tam so l'homme de Dieu l'apôtre oyo a consacré à yebité bino muto utile depuis Congo peut-être le beaucoup yeba peut-être azana moi na moko boamela libele ya itinda mbongo te parce que le passé na ye awa na Angola parce que tam so ba yebi yango te. Bon, on a tiré le voyage dans mon tête depuis tout Kabouanaki. On a été beaucoup dans le sous-sous. On a tiré le commun dans mon tête. Le babolam où il n'y a pas de docteur Isola Nathan, les ajournés mon malam oyo. Babondier devant notre Dieu où il y a mon na serment na qui je veux servir les dieux, le Père de mon Seigneur Jésus-Christ. Les ajournés dans la consacration, souvenir ni nous allons voir malam pendant non, c'est Aza travailleur, Aza bosseur, c'est un soldat de Jésus. Dans Moussala ensemble. Donc Aza bateau, Aza parmi bateaux à Pessinapé Kou, dans Moussala ensemble, il y a différents domaines ou commissions. Dans Katina groupe, l'évangélisation, dans organiser, dans la recherche, dans les différents serviteurs, hommes de Dieu, dans l'enseignement comment. Donc, c'est Ezali Mouamingi. Donc, ils ont mérité qu'on soit docteur. Oui, ils ont mérité. Pourquoi pas pasteur, pourquoi pas évangéliste? Ezali grâce au Nzamba Bengeli. Parce que docteur, c'est plus aussi un enseignant. Alors, en lui, on sent beaucoup de grâce et enseignement. Comment Mouamingi? En part Kokoma, Namoni, Aleki Mouamingi, et pas Papa Nabiso. Où déjà assis dans le ministère, docteur. Nous allons voir le docteur Delvaux qui vous dit on a peut-être les gars qui n'ont pas colonne. Donc moi, papa, moi mingi. Il y a un mot de commissaire docteur, mais il locaux ils ont si tu apôtre à comment le niveau ya ko ndima yango c'est que santa qui vraiment, nous avons un témoignage souhaiter les meilleurs vœux. Ils ont la surprise pour nous. Ils ont toujours fait mon meilleur. Nous avons bengi biso oyo lo achi apa. Nous avons continué naé. Asala naé oyo nzambe aliki kosala. Oyo nyonso ezalaki ya kobomba makati naé. Pona musala nzambe ekende poso. Parce que oyo ki témoignage c'est depuis 88. Moi, expérience des années. Les athées à l'ali à la Moukilobi, docteur, à l'ali à la Moukilobi, à consacrer. Ça fait combien de temps les lots? Depuis 88, à ce parcours, moi, grand et belé, vieux, papa n'a plus son moi, mingi. Mais les lots, nous avons sali grâce de Nassima apôtre, Nanzela apôtre, Nassé, toujours un manteau apôtre, nous dit pour que. Grâce à et comment est reconnu le lot de Missoabat. Passion Swana à 88, presque 30 ans, le lot 2018. Mingi bazan angote balingi koulia mbangu fruit on en utilité. Je sais pas, na koko ba koza mutu ya liboso na yebi que banda bandi vina ye ministère ya ko servir Nzambe asala 30 ans toujours na makolo ba papa oyo lelo kaka ndazu consacration. Oloba nini na ba oyo ba welela komona ka 3 ans 4 ans ya ko servir Nzambe na sama kola papa a se révolta bimi rebelle dans la désobéissance à bimi a sali pe église azokamba bato
Yepekuna le quoi désobéissant, c'est qu'un homme sème ce qu'il récolte. Ako récolter be bana ba désobéissant, ako désobéir ba ko bima. Ozo mona te que ba frère ma ebelé à ma beza li ko salema. Et ça vraiment mingité, un témoignage vraiment il y a docteur Nathan. 30 ans ya ko servir Nzambe pour lelo à la consacration ma église, il y a ba fondation, il y a ennemi abimi, rebelle abimi, et ça trop. Ozo lo ba nini comme homme de Dieu, comme serviteur de Dieu. Conseil dans les alliés. Pour tout le monde, fruit à boyer, les autres dépendent de la fondation, fondement. Alors, fondation, le docteur Nada Kolinango, la fondation, mon parole ensemble, côté qui mingi, et ils ont enseigné sur l'intérêt du royaume. Alors, mais ce baoyo lelo, bazakoya, et dans nzela ensemble, ensemble, bazobena bango, et nakosenga bango, bazala patient. Nzamba makamba surprise à ça là. Docteur Natas bandi musala nzambe na Congo, mais nzambe aiko permettre que consécration na isa na Congo. Zona za fruit ya patience. Patience pose na mofo tanga liloba nzambe fo ovanda na makomi, oyeba posa nzambe zali nini okoyena musala nzambe objectif nzambe lingini. Kozala précédé. Pe kozala lâcheté. Mais tika nzambe conduire. Les assistants fidèles à Moulia Bataliadora, toujours l'homme de Dieu en question, le visionnaire, c'est bien ok, moi c'est Bitomba, je n'ai jamais croisé le bras, Toyaki Awana, église, à igreja evangélica, Peña, estamos no centro de Nova Jerusalém, na paroquia Cidade de Refúgio. Vimos que tudo está muito bem legalizado, decreto executivo 42/92, Diário da República 36, primeira série. Centro de Libertação, Cura e Milagre. O visionário da igreja, o visionário da comunidade, é o apóstolo do Ngwindi Noé Wanzambi. A prononcer en ambienté, celui des visionnaires, le leader de l'église, le numéro 1. O apóstolo do Ngwindi Noé Wanzambi. Donc, tu aimes bien un Moulia Bataliadora. Non, ce n'est pas tellement que un Moulia Bataliadora. Mais Moulia Bataliadora, à Longo ici, Kauti, Titoye, un église évangélique à Péniel, ils ont la Palanca. Ils ont la Palanca centre, ils appellent la Oja parce qu'il est apôtre. Donc, c'est l'habitude, il y a qu'au bâtir. Mais Torolobela, parce que cérémonieux, mais les bisous, les lots, awa, ils ont consacration. Il y a le docteur Nathan Isola et Fumateos. Donc l'homme de Dieu, le serviteur de l'Éternel, où il a consacré le docteur Nathan, c'est l'apôtre. Apôtre de Dieu, s'il vous plaît, Yomoko s'est présenté pour peuple Nzambe Baye Batuzulo Bananani. Ok, merci. Pas une ensemble, et merci pour ce journaliste. On a questionné un peu de ce que kwa kuiba nani wa manasa na bengani na kombo ya Ndongidi Noé Wanzambi na sa na ministère ya apostolat. L'apôtre, est-ce que tu reconnais pas déjà combien de temps vous servi Nzambe comme étant apôtre? Bon, nga na bandi ko servir ça fait longtemps. Ensuite en Moulaï banda en 1991 na salili Nzambe comme prédicateur. Après un certain moment donné na Israël boso na église na ko ba na église PPD ya lokola Kayedan. Après un certain moment, nous avons servi Nzambe dans l'église en mission mondiale comme prédicateur. Après un certain moment, nous avons servi Nzambe dans l'église de Nouvelle-Jérusalem. Nous avons ya Paka Roger Kande, le ancien. Si na mwata moke, nous avons servi Kanisi ya Kobanda Kosala Nzambe. Nous avons na kombo ya pasteur vis-à-vis à Moussala na bandi kosala mais la vie jamais consacré. Mais après na sima mbula misato leki
en 2014, il y a une consécration le apôtre. Apôtre, parcours nayo, olongwe awa, okikuna, olongwe awa, okikuna. Bino ba apprendre bisote kizape quelque part ndumba ya molimo. Olongwe awa, okikuna, okina papa, okina papa, filimo za ma papa bodo. Naza kola mwasi ya nyumba te. Osomona musala ya Nzambe. Moto nyonso ya bengami epai na Nzambe aza na façon moko oyo Nzambe abengeli ye pe façon moko azolingela. Mais soki aza na maboko ya moto moko oyo azoyeba te ba grâce nini oyo Nzambe atsekaki na mosali oyo, alors moto se sentaka libre au moins que alongwa po ete akende na esika oyo bakoconsidere lokola mosali na Nzambe. Ponte, sujet na biso vraiment oyo tovande les ali, journée oyo consacré l'homme de Dieu, le docteur Nathan. Peut-être a influencé au te na mbongo parce que le lot et la Nzambe tozomona bato bazo sala komi corrompu. Après ça que peut-être moi kwanza moko parce que dans la posa siko à bâtir pe. Donc le coin pour voir na mitan sous na kuzu oyokani, ozu mon enveloppe le bino non, homme de Dieu ba maté, ngamo le na apôtre dans chao liboko. Bon, nakoloba boye nga naza contre ya bato oyo bazwaka mbongo to basingaka mbongo na acte ya consacration. Lokola naza contre makambo wana epa na ngeko sala bate. Nakoki kosepela te ke nona benga moto na Nzambe moko ke yaka na chelo maboko po ete opesa ngelo komoko. Vraiment eza comportement na ngate banda na banda makambo Nzambe. L'apôtre, pendant cérémonie, moi je me pose toujours la question, je ne sais pas si c'est écrit ou non. Peut-être pourquoi toujours rouge et noir? Parce que nous voyons que dans le culte satanique aussi, nous avons le rouge et le noir qui sont significatifs. Rouge et Zamakila, noir et Satan, je ne sais pas quoi. Pourquoi ce mot couleur rouge et noir? Bon, rouge noir est un symbole de signe satanique. Mais les andengi mokili de kanisa rappelé parce que ce que tout le monde le cola signe ya rouge na Bible c'est symbolique. Même signe ya noir na Bible c'est symbolique. Ukomona ndeke oyo bazolema lokola corbeau. Bazomona corbeau azana partie moko azana ba signe mosusu za noir, ba signe mosusu za pembe. Mais tozomona corbeau Nzambe azo utiliser azo soyer lokola ange na yake nekopesa bile epa ya eli. Alors ce qui montre le bien que signe noir et ça signe mabe peut-être ndenge ya Julia. Mais au professeur de continue na makata na makomi na Nzambe signe nyonso oto komona ezala bleu ezala pembe ezala noir ezala symbolique. C'est ça le problème, tout ça vraiment na poussa to kota na makambo Nzambe, to kota na makomi. Les habits sacerdotales, c'est là que tant Nzambe azopesa na Moïse, azo expliqué que Akolada va touche. Il n'avait pas précisé de couleur. Bon, Nzambe a précisé que couleur que les Moïse était. Mais tango biso to sala kayango te que notam sur ce que na lata couleur ya noir bien rouge, pourtant sur ce point na influence moko boy. Mais non, sokotali na bilamba otolata. Les loretinga na zana bilamba belé, il y a service parce que c'est le premier service dans la vie. Ce qu'on a fait, c'est que nous avons na couleur sur la vie. Alors, mais les gens ne peuvent pas la couleur. Les couleurs ne sont pas yéli na makani. C'est une serpille na la terre na saïla. Apôtre, toza awana kati ya chantre ya église na yo. Est-ce que bando bandi service à consacration non on consacra une femme té? Bon. Banda na bandi na consacré moi c'était le rôle nani. Comme exercer le travail ou en fonction de exercer la parole, dingo consacrer le docteur Nathan comme docteur. On a vu aussi l'autre, le pasteur Richard comme pasteur. Nous avons aussi les évangélistes, le pasteur et les prophètes. Est-ce que Banda déjà ou bandiko consacré bateau? Non, non, consacré moi cité. Ce qu'il est là, une femme exerce son travail dans toute la sainteté. Est-ce que vous peut consacrer?
na commence comme qui, comme les ministres. Si, dans les 5 ministres. Bon, je sais pas pour la question de Twininga, mais pour le moment, ça nous prête pour répondre aux questions. Pourquoi on a dit au moins, on a répondre peut-être pour les Nazaboui, Nazoloba, Nazali Bosse, Mabote Bigla, Nazala contre le ministère à moi cité. Parce que premièrement, dans la communauté, on a ça, et nous avons et bien comme la communauté pénienne. Mon continent a zo kambanga za wana mwasi. Mama abe yende aza chef ya communauté ya pénienne. Le biso tout ça lokola tout ça bana na sima na ye. Alors soki le lobo yo ngana boza lokola contre na koko na lobike non na koko sepela liboso te ke mwasi azala mosai na Nzambe. Au moins te ke non quand même ina zo kubiye ba tenani o ngana za eskangi ninga na tselo ko to mutu. Alors na kolo ba ke non naza contre le ministère à moi cité. Mais peut-être na am Nzambe a pesibino bo diriger. Est-ce qu'apôtre vous a reconnaître que une femme a un être très difficile à corriger qu'on va lycée la makomi? Bon, moi si à sa difficulté. Moi ça c'est ce que moi si à comme difficile, c'est que ça moi je te ça ta c'est carré na simanae. Mais pour la pas cause exemple moi si nana. Les lots pour ngana sala o ngana sala ministère o moi si on ne va pas se la contribuer ma casse. Nous ne parlons pas de la personne. Toujours pas l'esprit, l'âme, le corps d'une femme. Surtout biton 20 sango na makomi. Aza être moko trop difficile ya ko engachali yena na parole. Si. Bon, moi c'est ta difficulté. Pour nanga. Moi c'est ta difficulté. Moi c'est la difficulté, mais pourquoi vous ne prêchez pas ce que Paul a zoloba, surtout sur l'habillement de femmes? Bon, Ndengi bat balobi, mais Ndengi n'a pas chacun a sa façon de comprendre, paye à Koloba. Selon Paul, Bible du début jusqu'à la fin, la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Pourquoi vous ne prêchez pas les femmes? Balata décemment. Bon, il y a une question mais tu peux répondre à moto na moto, surtout le bibi d'amba, habillement, na ma commune ensemble d'abord, tango tangi ma commune ensemble, et ça m'a polimbola. Parce que tango bibi d'amba, peut-être, et cause de la bibi d'amba, automoni boite, mais na quand il y a terme, na quand il y a langage, il y a un langage, nzamba, so ni ngaloba. Il faut que nous ayons compte de la motion de quel habillement nous sommes dans le apôtre Paul. Ce qui apôtre Noé ou Nzambi pour compromettre ban Nzambi, pour expliquer vraiment la profondeur ya bilamba wana et pour faire cette exhortation encore parce que peuple de Dieu va yokabalia, l'homme ne vit pas seulement de pain mais de toutes paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Bon, pour l'angana de kambotali habillement, kolata ekoki, kambotali kolata et qu'on kopekisa motote pour na tina ya kokote na bokonzi na likolo parce que tango ma commune ensemble les autres les kambotali kolata d'abord na kata bible di kambotali kolata ezo la symbolique ezo la sa liboso na misala parce que lamba ezo la sa misala ya malamu oyo eza kati na mosanto eto mwana na Nzambe. Alors, moto akokolata malamu, mais ce qui motema na esa malamu qui na biso na Nzambe. Et ça passe pour être mutuana abikisa. Bon moto mosusu akolata peut-être alati mabe, biso to moni alati mabe, mais ndenga se comportera vis-à-vis Nzambe, a se comportera voilà. Alors moto ya lonengo wana epa ina Nzambe, aza mutu akobwa te, aza mutu akobikisa. Parce que tout le monde va te dire alata ka son, na ko pesa exemple ba musulman, ba lata ka elamba par là. Mais tant que nous avons un certain instrument à l'anti-bombe, à qu'est-ce qu'on va exploser, mais c'est que total habillement et ça passe pour tout le monde habité côté à l'autre ensemble. Donc pour l'anga bilamba, natala maté que pour moto ya lati boye, n'a pas la presse à condamner, mais natala mané ni sana ou esa kaki na moto. Apôtre,
exhorter le peuple de Dieu, surtout dans la journée de la consacration, puis ça un peu des conseils avant de consacrer notre bayoka dans la course alors, concernant les consacration mingi, na biso basali na Nzambe, tozomona yango mingi. Okomona mosali na Nzambe moko asangisi 50 personnes, 100 personnes, baoti na différents ya ba église. Abengi bango asangisi bango aza na posa azwa mbongo na bango pour ete ati na bango maboko. Alors ati oyo ezofingisa surtout biso basali na Nzambe. Alors consacration ministère abota makanango et bota makepa ya mutu mais biso to yaka pona kosala confirmation ya ministère oyo Nzambe atsekaki na mutu. Tango tosalaka yango tosalaka d'une manière sincère, totala te moto oyo tozali kotina maboko mais totala Nzambe oyo afutaka biso. Totala Nzambe oyo afutaka biso po toza basali kati na mosala ya Nzambe. Nzambe oyo abengi biso akozangaka te kofutaka biso. Po soki nazotala moto azosala na sonde ou bien na nsima ngolo ete moto lokola nga azo reconnaître ete oyo aza mosala esengeli afuta ye. Bongo biso atake basali na Nzambe. Nzambe oyo afutaka memi bato ya kompani. Nzambe afutaka basali na Nzambe. Nzambe akotikala kotika biso te na condition ke tozala sincere na makambo oyo Nzambe azotinda azosenga biso. Toti kosilisa na l'apôtre, le leader, le visionnaire, le numéro 1, autour bien en anglais, numéro 1, il y a l'Église évangélique appelée, d'autres c'est un esiko, il y a un combo, il y a Ndungwindi Noé Wanzambi. Il y a la cérémonie de consacration. Est-ce que tu as vu le docteur Nathan, au lieu de l'obéli, au bateau consacré, au lieu de témoignage, on a témoigné à Yébaki depuis 1988, le 2018, donc 30 ans, à permettre que Namaboko y a apôtre Ndungwindi Noé le azala consacré. On a pour ça attention à bino parce que ceux qui biloko comme na soki comme avec lengi pego. Docteur Nathan n'a pas sous jamais comme étant un pasteur parce que au dit dans la cérémonie de consacration, c'est présenté dans l'Yomoko parce que le peuple de Dieu va tout soit nanani. Merci maman Nancy. Organisi na Michel Gosto Salaka tango tunangana se présenter par rapport au ministère. Alors qui était ministère nanga penda na bengama na yoka Nzambe ezalaka ministère doctoral. Mais le kola acte nango définitif nano penda e salama penzate e koma na sukate. Bon, le kola toza bakambi bana tozo kama bana Nzambe tolata ka pasteur wana ezandengo wana nde totambola kinamo. Mais lelo nakanisi ke likambo ngo na sina loba sono loba ka te dekam susu komi obuki lo moko bolelo na sina loba donc lelo kola likambo esalami c'est que naza sur une raison ya kobenga mapena pasteur te amo d'une manière générale ndeka musala na Nzambe oyo azali ko kamba pate azali pasteur mais par rapport au ministère je suis le docteur Nathan Isola Efuma Deus. Docteur Nathan, au tu ko prêter serment que ko servir Nzambe na vérité non son au kamba peuple de Dieu. Oui que Jésus-Christ a tourné qui Pierre. Pierre tu m'aimes? Pierre répond à qui oui. 3 fois, 1e fois, ça qui est prends soin de mes brebis. Tu les jures devant le peuple de Dieu que tu vas enseigner la parole de Dieu selon les écritures des apôtres dans toute la sincérité. Sinon, tu es hein? Oui, mais tu peux ça les camotes ce qui est pendant la part de la volonté à eux parce qu'il y a la part de la volonté. Quelque part, tant pour la zoloba, na zobundana, na salon, na zolinga, na sa, na zokokate. Alors, j'ai la volonté, mais non le pouvoir. C'est-à-dire, le pouvoir, il n'y a pas d'Nzambe, mais il faut pas la volonté. Moi, j'ai présenté ma volonté. Il y a aussi la Nzambe. Na lingi na sale la yo, na ndimi ko sale la yo. Mais, ce qui n'a makasi, n'a pas pu faire il faut que nous associions Nzambe. Il y a quand même un makasi, il y a kokomba, il y a kokoba. Même Pierre bazalaka na posa wana na kolanda yo kaka na kolanda yo mais yesu ndo alobaki ke zela kolanda ngai mais nasima wana pe lokola tiaki tembe akei akutana makambo susu ngai pe tango na jeu belé peut-être ezaki bona temps de lo pe tango ekoki oyo nkolo ye moko soka fungoli ngana na sala avec décision ngana jui na lisungi na ye ya molimo mosantu tango pa Pierre wana molimo mosantu ayaki na nguya pesi bango Pierre wanga na ki lisusu te to bakangi liboso ba Sanhedrin
alors bino na nzambe na bino na nzambe bo juger toto sana ni sikoyo ole wana esangani na volonté azaka nango bandakala na nguya na nzambe saki ngai natalisi part na ngai liboso ya nzambe liboso ya basali na nzambe liboso ya bana na nzambe alors na ko compter paka na makasi na nzambe nde na kolonga tokolonga kaka parce que oyo yazana kati na biso alonga pe longa wana ezana kati na biso voilà. Le grand réalisateur Serge Lotumba, excusez-moi parce qu'il n'a touché point mon corps, Dr Nathan, bananga na yebi, on a évité peut-être na kuta na ba occasion, ça pas tout non mon oyo. Et ça tellement qui tout coupe, ça cher, je le rassure. Donc au combat qui on cap pour national là. Bon, nzambe azanza ba surprise na ye na ndenge na ye. Ngai awa da nazalaki awa pe ezaki na part moko ya oyo ndeko mama ndeko moko asungaki ngai on asumba pe sapato na pona occasion ya circonstance oyo na ba biloko mosusu elaki malheureusement tant na somme seulement biloko mosusu ekomaki mwa difficile côté ya sapato. Heureusement à partir ya mboka Belgique nzambe lokola aza bon berger na ye ndeko moko motema ye tutaki ye mpenza yende mutu asalaki nga lisungi oyo autindela ngai mbangumbangu sapato oyo nalati. Donc cela veut dire que nzambe asala makambo mais nazopesa merci epai ya mama na biso na kati na église awa mama Makese kozwana no précédent Dr Nathan nazoloba mpona likambo grand réalisateur zwelanga ngo parce que Dr Nathan na yeba mutu asungi mwasi to mobali parce que le quoi pena na moni alliance et au moins na bo basio da bazon pointer basio déjà bazon pointaka bazon pointer. Bon ce qui sert à pointer na éviter parce que mutu neto ba mama oyo apesi ngai apesaki ngai mboka bien que na sombi na onde ba biloko mosusu aza mama na kati na mais likambo ko pointer mutu ezate parce que aza mama aza assise aza déjà na foyer na ye makambo surtout mais na kati na bolingo ya nzambe eza na bao basalaka yango mpona kopointe bazali bao mpe basala mpona kopointe te bazali mais ndeko yatindele ngai kuna na poto azali mobali ntango mingimingi mpona baka papa Léon na kati ya mission donc ye wana nde aza na Belgique ye nde moto asungai ngai na likambo yango. Dr Nathan oyebi ke David na likolo kuna ya prédio oyo excusez-moi peur de prédio eza en portugais likolo ya étage ya ndako ya étage petit lisubwe amoni mwasi ya Iris une très belle femme on a kozwa douche atindi babenga nzoto ni vame ku ici atindi babenga après tout ni mwasi ya nani au mwasi ya soda nayo c'était une femme mariée, il y a un grand guerrier qui a porté beaucoup de victoires dans Israël. Cadeau, oui, cadeau, ça pas quoi ça t'est. Cadeau, je suis là, madame, tu me fais pas une heure, parce que pas bon mal. Ça m'a demandé, ça dépend que tu tambour dans le monde, dans le bibi, bien sûr, le bibi, vous avez un kilo, vous avez le bala. Nakate banyoka, vous avez pris d'un comme des serpents, simple comme des colombes, c'est-à-dire que banjoube ezali kaka. Ezala likambo discernement, likambo pe ya discipline, likambo ya kusambela nzambe batela, likambo koyeba nani azali nani. Yo moko pe so mitika ndenge wana na bitambola tambola, unakuta n'importe qui oyo tout ça. Il faut ça moi lisu, faut ça moi expérience makambo ngo. Et ba pena nazali nani, là on est sur ba joga kaka te. Po ba pesho ka kozwi, oyebiti na te oyebiti ni te mais na nkona nyonso nzamba zo sunga biso kaka. Tokende pe tokutana ba ya malamu. Nakanisi ke jusque là na boya malamu nde tozokutana bango mais oyo pe moi ndenge wana pe bazaza na bango tozo éviter kaka surtout na bamondo oyo biso encadrement na nzela ya mipepe kuna ya ba internet kuna parce que pour nous éviter pe bamwa bawa mabe wana sont déjà fiancés parce que au jour de la consacration vous avez qui pasteur célibataire bana 88 bandeko ba témoigner célibataire lelo 2018 comme étant docteur consacré célibataire on bana mkoni. Donc, les fiancés pétés. Tant que sauf maman fiancée, ça n'a pas de on doit quitter ça côté. Bon, les attaques à volonté, bambala msupeto tanta, mais quand on compte, mon monde complexe. Il faut que tu tanta, tu tanta, puis monsieur spécialité, tant que vous avez faute in angai, et vous avez faute in dekuna, vous avez pas beaucoup à m'amener tous les gars. Mais, tu connais mon expérience, mais tu connais kokende pe kosangazi na libala te po baninga msu babali nga na bali te to pongola isali boye po komi docteur to nini et puis que libala eza na part na yango nzamba sunga biso kaka
likanisi yango ezali mwa toloba mingi eza te mais bokitaka motema comme si tobenga bino otunanga question wana na ndenge mosusu. Non, mais ceux qui possèdent le ministère comme étant Pierre Abali n'est pas ça non plus l'autre. Est-ce que l'inga bala? Est-ce que ma commis ce que le mariage c'est une obligation? C'est une obligation. Il y a une faut pas la gâter pour parler de les appels obligation mais ils appellent bien. C'est bien. C'est bien. Attends, toujours qu'on donne tout ça la boyer, mais toujours comprendre l'importance de nos amis. Donc, on a le but que n'a commis Paul, n'a côté du ministère Paul T. Ngai n'a le but que lobby kuna et tobe taper ma solo monsieur. Donc les gens le grand réalisateur Serge Lotumba journée en gros frère en gros docteur, osons sentir nini na pendant 30 ans je crois les locomis consacrés pour ça les Nzambe na yo. Qu'est-ce que osons pressentir? Bon, c'est pour l'anga c'est page histoire les alata mokona mokolo. Aujourd'hui encore c'est une nouvelle page qui s'ouvre au pays dans la dimension de la séquence au kota. Les noms mokili nyoso lokola Yesu azubi na bateli moli msanto za ko témoigner. Tant de témoigner na mokili ya Satan ezana mai ezata monde mi pepe. Ba demo ba Satan bazuka ke oyo aza mwana Nzambe sadiki ba bitumba misusu oyo nanu tiwa na koma kina yango te mais tango déjà basi ba témoigner ba misusu ba préparer pour na bitumba makambo komi ndenge na ndenge ye moko pe il faut que su ko milenge la bien la monitanga bimana mbala mo akina désert kuna pona koluka makasi misusu donc ça dit que to komi na nouvelle page oyo je na makambo na ngo misusu esenga ba nouvelle dimension même ya connaissance ya ko na suna bozindo pona boyebi parce que kombo wana kombo ya docteur ministère ni sila ndenge moko mais mutu na côté apesa mi fois luka kota na bozindo pour défendre yango. Au docteur Evandi Mingi na défense ya makomi défense ya nini cela veut dire que alisungi na nzabe pena ba prière eza sina ba dimension psto kota parce que la télévision ezomona ke oyo aza docteur ba ko benga yo n'importe où ce comme ilengela kité donc ça dit comme moi passe c'est ça un peu ce que je voulais dire. Voilà. Docteur Nathan balobara toujours que na parcours ya vie au mona beblo babi o yengenga comme ce na moment oza lokola mangeteli ke ba diable ya bo abungi sonzela keba uzwa ba cadeau empoisonné ya diable oya ko teka ki bonzambe lo tozomona ngo tozoloba ngo ya pamba te tozomona ngo na ba pasteur na ba musicien na ba homme de Dieu surtout na mboka Congo zali koleka mikolo ba guerre bozoyo kango. Donc les hommes de Dieu ils n'ont plus la personnalité dans ba teki ki bonzambe likota mbongo. Bien sûr que oui, ce que vous avez personnalité côté de l'école, on a personnalisé Gaïté. Mais en passant par le bagage qui attend Gaï, ce qui est le Cambon Pézaki à côté Capon en Bongo, peut-être un sous développé dans la Zaboïté. Mais tout ce qui est cas malin, mais dans Zabalo sur la piste avec beaucoup de difficultés. La grâce à combo, nous supposons que les autres qui l'école, ma casse, pour les gâteaux, sous position sociale, pour les temps sous un angle, tout ce qui est une Zambé. Mais avec le conseil, vous allez vous entourer, vous allez permettre de vous entourer, vous allez encourager, vous allez par exemple, l'apôtre Noé, vous allez permettre de tout chaque fois, vous allez vous vendre, vous allez part, vous allez sungi, vous conseil, vous courage, vous vie, même à temps, vous allez tout ça, discussion, mais bon, et ça dans la vie. Toujours que ndenge nzamba zome mabiso toujours ki maté to sala course pena moto moko te tozali kotambola mais to kokoma kaka malem. Docteur Nathan ça va remerciement na bato yo ba aider yo ndingozo ba na ba conseil pendant parcours lo ni portal la yo ba collègue no travail qui na ba mona Salem le kola ba reverend baron Mala aux États-Unis ba Mambengi le roi le lot bazota comme étant un docteur. Le docteur Nathan, donc au côté vraiment le service comme étant consacré. Le bas nous le bamoko pour te pépé de Dieu yoka. Le bagon pour yakitoko et pas révérend Dona Bokela et c'est qu'à les États-Unis parce qu'ils ont informé dans ma cambo ils allaient pour les Ghana. Docteur Delvaux oyo na joaki permission direct et pas naé na kansi na sama mboba na tetango le koma kinde mwana na soba kinaé rapport pe na pesa ki et pas apporter Noé a yebi. Solina papa albi nazana bénédiction na yé na kata makambo sur même ata engagement na kata ya église de fils et bien donc ça met l'association de aller ko sala biso nyonso kaka po musana nzambe ekende liboso docteur Mbambi vraiment lisungi na yé rapport na yé ali munene penda
et pas nangana qui kobosa na ngote vraiment nzambe donc c'est la battre la pesa vimu la ipenda bande konyo surtout to ke na bango na musana ntango yo makamde na denge ba misusu bazana ba lokola ba passer barwana ba passer David ngimbi ba apôtre nemi mabengi kuna na poto ba papa Léon na bosa na rete ba papa de connexion lokola ba Geti Tumba États-Unis ba pasteur Patrick Bolopeti bango nyoso baze bele wana na ko bosa na bango te mais awa pe na pesi susu merci mingi et pas na apôtre Noé pe bota na ye moko na particulièrement tant que mosana nzambe o nzambe a connecta ki mitema je suppose que connexion to sala ki yango a partir ya voyage na sala ki na Lunda Nord wana zaki eza Lunda Nord makanisi et fallait na kende na Lunda du Sud inde moto ya bengi senga tanga komi kuna abungi na ye téléphone ezolo kala sute pe akanga libela ke nzoka ndi nzambe akenda ko permettre amemaka po permettre to kutana na ndeko na sima mabondele bele tanto yo kutana to soli vraiment mitema na biso ekutani pe to yoki penda ke nzamba lingi to sangisa maboko na biso ngomoni makamso ezala kamso difficile pona ko rejoindre ni ko salama et salami na bopete boy nzambe penda asungi merci na mama na biso mama na ngai mama makese oyo pe asungi ngai mingi na kati ya makambo oyo mwa biloko bele ba besoin monsieur alaki wana asungi yo na yebike na sungi na nzambe to zasuna makambo bele ya usala na ye elongo na pesi merci na basala na nzambe nyonso na église oyo bayambi ngai mpenza na esengo na boboto nyonso pendant awa consécration oti koleka na 2 semaines toti kolekisa awa ya séminaire napesaki vraiment nakanisi ke peut-être wana nakoloba te apote nonge nde esengelaki ya témoigner yango napesi merci na paster Ricard oyo ayamba ngai awa na Luanda ndenge na yawa na Luanda ntina nde nayokutana apote noe nazalika epai na ye na maboko na ye vraiment famille avant que nazwa sikoyo option mosusu mpona bamakambo mosusu oyo tozali kotala ndenge nzambe azoabelela biso nzambe apambola libota na ye apambola apotre na apambola libota na ye nyonso apambola église Cidade de Refuge oyo na lisungi na nzambe eza so na baobjectif mosusu oyo nzambe soki apermettre kosalama po ete mosala na nzambe ekende liboso. Voilà ce que je pouvais dire en termes de remerciement à Souka. Napesi merci na mule batalador oyo atikala ngai pete na mosala oyo tozali kokoba ndeko na ngai Serge mama Nancy oyo atumisanga mikolo nyonso to nayete bakestion autela nyonso oyo akonde akandela nga banda na ndako mais bon nzambe apambola yo apambola libota apambola bana misala oyo ekende liboso ekende mpenza liboso akombola Yesu Kristo. Voilà. Nzambe pambola yo mingi okende liboso oservir na bosolo pour la bénéfice à peuple de Dieu. Merci beaucoup, merci infiniment à vous qui chargez vos unités pour suivre attentivement, pour assister à l'émission de la Bataille Dora, qui est pour l'édification de tout peuple de Dieu. Infiniment, Zama Pambola Bino, que Dieu bénisse encore. N'allez qu'au remercier ma partenaire Nabiso officiel, je vois là l'évangéliste, le couple Mako Coupé Saroazan Mboka Irlande de Dublin, Papa Zama Pambola Yo, vraiment Abaki Salisusu, continuez à Ranzambe et que les liboso, parce que tant âme mon corps. Ezali kolongana mabe ezoya na nzela Yesu ezali feti na lola pe masu mingi ya yo ezali kolimbisama vraiment couple wana Zamba Pambola Bino. Je remercie encore notre partenaire Abou Basto congolais en Australie, il y a Gisèle Lumbu, il y a Balekebele, Pichu Lumbu, Papi Lumbu, Mariette Ngola Kalambay. Je remercie encore la famille Bikembo, nazomona maman Mando Bikembo. Pati Bikembo, Yemoko le Mouzé, Bikembo, Nzamba Pambola, vraiment Chantal Bikembo. Je remercie toute l'équipe technique, alors, toujours avec les grands réalisateurs, son ok, image ok. Et puis je remercie aussi Hospitalité Autosui Awana Église, à l'église évangélique à Péniel, vraiment tous les serviteurs, Tobandina Yemoko, l'homme en question, Tobandina Yemoko le numéro 1, Bazabato Bazo mérité double respect, double salutation, vraiment Zamba Pambola yo le apôtre Dungwindi Noé Wanzambi. Zamba Pambola Baksebele, Tikete œuvre à l'éternel et Pasuka et Fongwame Komamunene. Je remercie l'équipe de Moulia Bataliadora. Je vois toujours notre grand frère, le papa José Pierre Diavanga Namboka Paris. Son numéro en contact dans Moulia Bataliadora en Paris. Nous avons notre représentant là-bas. Il est le responsable du journal Eben en Paris. Papa José Pierre Diavanga. Soko Koutainaye, Lukaka magazine Eben. Osana facilité. Groupe Moulia Bataliadora et Koko Messika. Oyo Ligi publicité.
tout visiter l'église et mon corps, tout visiter pasteur. Nous sommes là pour vous servir. Nous remercier Soussou, représentant Nabiso Namboka Irlande. C'est le couple Vicky El Ozana et la maman Mado Bikembo. Vraiment, que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Maman Mado, merci beaucoup. Namusala continuer Nous remercions encore notre collaboratrice Namboka Belgique. C'est la maman Bibita Tsonaniaki. Vraiment, motema ya Papa Jacques Kakwit. Maman Tozani Kozilaka Ndo Lubaki. Nzamba Pambola vraiment parce que Èvre Oyo et Kende Liboso. Binom mo partage à émission Moulé Bataliadora. Je ne peux jamais vous oublier Patrick Bolopetti, Lydie Moussouamba Nzamba Pambola Yo. Je vois le diaspora Salem. Quand nous parlons du Salem, nous voyons toujours lui-même les révérends, les docteurs Israël Mbambi. Papa, que Dieu vous bénisse. Nous remercions aussi le pasteur Ngoï Dominique, Azali visionnaire, il y a la résurrection. Zamba Pambola Yo, l'ancien K Saint-Augustin, Zamba Pambola Bino, Nyon Souble Kitemo Belé, groupe Lemba, toute la famille Malek Pelo. Au prochain numéro, ce qui nous va permettre ton coup d'analyse. Notre devoir, les amis, pour notre édification à peuple de Dieu.